Shalom, shalom, peuple de Dieu, ezanga bino se Rebecca, na pusani lisusu liboso na bino. Naiko solola na peuple congolais, mokili mobimba. Mais pourquoi na bi peuple congolais? Parce que na loba lingala, tamusu bikolo mususu eyokaka lingala te. Na ipuna kosalisa corps de Christ, na bato baza na église na assemblée, oto benga ba assemblée des saints, na kata lisanga ba na nzambe, no moni mama Rebecca. Ayoko solola na libota bana nzambe pona ka kosalisa peuple de Sion, peuple de Dieu, bana na biso ba mama na biso ba kolisa bana bandako na bango, bana bango ya basi bakomi na maturité, bakomi na âge o ke sengeli ke lobi abala, lobi aza na ndako na ye, lobi azwa fiancé na ye. Yango moni mama Rebecca par rapport à parcours na ye na vie na makambo susu oyo tokutani nango na vie, même na ba témoignage, même na ba vie ya bato nyonso wana epesaka expérience moko ya malamu po esunga mutu atambola malamu. Mais eza na bato mosusu bakutani na makambo oyo bato mosusu bamoni te, pe baza na connaissance mosusu te, même ya makambo spirituel. Yango moni ke mama Rebecca pusani liboso na bino pona kopartage na bino oyo alingi asolola na peuple ya nzambe, comme na solola mingi na libota na nzambe. Yango mona mwasone bango. Mais video oyo etali kaka bana na nzambe kaka te, etali bato mosusu oyo tobengaka pe ba ignorant. Eza na mutu mosusu baza ba ignorant, malgré ba ignorant bakohérite bokonza likolo te, tozobenga bango bayamba. Notre nzambe na biso ya bomoi, nzambe ya bule oyo apesaka bomoi na bayi bazangi bomoi, nzambe ya nguya nyonso, le créateur de toutes les choses, mokonza l'univers oyo abandaki mokili mpe akosukisa yango ebandeli mpe suka, nzambe na biso ya bomoi. Nde nzambe wana toza koteya ba ignorant mpe bandimela ye. Omoni Job azotrouve notre Seigneur, azobenga ye mon rédempteur. David alobi tu es le bon berger. David azobenga ye la montagne. Alobi na tomboli miso na nga na likolo esika alobi ko na kouta. Donc na ngomba ni ngomba ya Sion. Mutu na mutu fa trouver nzambe na ye pe na dimension na ye pe apesa ye kombo oyo akoki kobengela ye. Nzambe ya bomoi nde bayembela biso na nzembo. Bule o, nzambe azali bule o. Oui, nzambe na biso aza bule pe aza nzambe ya bule. Ndenge Bible ezokomela biso mingi na mokanda pe ya Exode oko trouver ke nzambe azali bule, surtout Exode 25 ekolobela biso ke nzambe na biso azali bule. Nini mama Rebecca eko présenter liboso ya bana nzambe avant na kota na émission na ngai na lingi totika moma o na maboko ya molimo mosantu, vraiment ba mama ba pesela bana na bango vidéo comme conseil na mwana o lingi abanda vie pe na mwana o mama mona déjà ke akoma na ba fiancé, mais mama akolisi lokola chrétien lokola mon Christo, mais est-ce que mwana wana saisi connaissance nyos o mama na ye apesaki ye po atambola na yango po atiango na misala. Tala nzambe azoko bimela mutu lokola Salomo azoloba Salomo soko tamboli na bapa o papa na yo David atambolaki nango ngai na kozala na yo. Malgré Salomo atambolaki te na bapa selon ndenge nzambe apesaki ye conseil. Souvent biso bana nzambe tozwa katoli na Bible o ezali makomi ya notre Seigneur, notre parole pour nourrir biso elakisa biso nzela, mais eloko peka o biso to négligeaki ezali kaka Biblia. Omona mingi mwana azokola amipesi na telefone, amipesi na makambu ya mususu, ata na classe na eza bien amipesi pe makasi na classe, mais eloko o pe ko compagnie classe na ye epate école na ye epate mayele na ye, c'est une Bible. Na Bible eza na nguya o ko sunga muto atangi ba classe na ye abika misala ya souffrance ya école na ye. Mais omona mutu mususu lokola azangi spiritualité ya bonzambe aza ignorant, atangi makasi mingi na vie na ye, mais azokoka kosalela mayele na ye penza te. Niveau oyo atangaki niveau mutu na ye, ake suka na marché, ake belela biloko nde se Rebecca ndo belela biloko. Omona ke ngai natangaki kutu penza te parce que nazwaki ba chance wana te. Mais yo ozwaki chance wana ya kotanga na vie. Okoki osuka ndenge moko te na moninga ndenge asuki, soki azotanga to musu aza na ba difficulté ebele na niveau ya classe. Mais yo oza na ba difficulté te, yo oza bien yo tangi ba classe na pona nini te obika bolamu ya souffrance na yo oyo yo katelaki pongi, oyo salelaki bentero, exercice po yeba makambo ebele. Alors nyonso wana tokoyeba ngo ka na Bible parce que na Bible eza
kwesa banguya molili oyo kokotelemela étude ya moto mpe avenir ya moto oyo anyokwami na klase mpo abuka mbuma malamu me molili ekokosala mpe abuka resultat moko oyo ekokani te na baklase oyo atangaki. Alors omona na kati ya video oyo lelo toye nango tokolobela makambo ebele me bino nde bosaisir ngai na lisungi ya Molimo Mosantu bocomprendre ngai. Eza video moko mokuse me nakosimba awa nakosimba awa nakosimba awa po te bino kaka bosungama na kati ya video oyo me Nzambe oyo anguya nyonso ye nde moto asosolisa bino apesa bino mpe mayele bosenga na Saint-Esprit Molimo na Nzambe. Bible ezoloba na biso na Jean 17 Molimo Mosantu alobi nga nalakisaki bango maloba na yo na kolakisa bango lisusu. Nzambe azoloba kolakisa biso maloba nde makolakisa biso lisusu akokende me atika biso bongo te atindela biso Molimo Mosantu. Molimo Mosantu nde asosolisaka biso na oyo toyebi te toyeba na mozindo na yango. Molimo Mosantu nde asenyaka molimo na biso mpo tocomprendre makambo ya molimo malamu mpo topesa na nzoto abuka biloko ya malamu. Alors totika moma oyo na Molimo na Nzambe ya nguya nyonso ye nde azwa contrôle. Molimo na Nzambe azwa pe contrôle ya bino bato bokoyamba video oyo Molimo Mosantu Molimo na Nzambe ya solo ya Molimo na Nzambe ya nguya nyonso funa landaka bino mama Rebeka zo communiquer biso na molimo ni Molimo ya Nzambe ya solo Molimo te ya Nzambe ya lokuta Molimo ya Nzambe ya solo oyo akitela bapôtre mokola jour de la Pentecôte. Mama Rebeka bandika siko bino nde bato bolukela nga makambo parce que omona nga naza na nga bien mais bino bozaka na bapense moko futo olandaka bapense na bino parce que diable aopéraka mingi na niveau ya bapense parce que omona aolibere molimo nini ya Nzambe ya Abraham ya Isaac et ya Jacob le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers oyo abanda mokili ye moko aloba la lumière soit et la lumière vie atika biso ofele te atindela biso Molimo Mosantu ye nde nazoba aopere apesa bino connaissance ya makambo oyo mama Rebeka alinga partage na bino mpo eza ebele. Yawe Nzambe ya bomoi napesi yo merci. Nzambe na nguya nyonso Nzambe ya bule yo nde omimonisa na libota na yo le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers osali bana na yo olobi okotika bango bofele te otindeli bango molimo na yo po enseigne bango toutes les choses enseignement oyo eza kati na bango ntango mosusu eza kolala ekozala active na mateya mosusu oyo orevele na biso opesi bango mpe ofongola mayele na bango mpo te bayebana kososola parce que ozoloba tokozwa mpe mayele na kati na lisanga oyo eza lisanga na yo Nzambe ya bosolo na Ephésiens 6. Nzambe ya bomoi natiki libota na yo na maboko na yo kolandisama na video oyo moko na moko ateyama mpe azwa mayele mpe mayele efongwama parce que toza komitungisama mingi me tozoyeba basource te toza koignore makambo mosusu me nani akorevele biso soki yo le révélateur te yo nde osondaka mitema mpe yo nde oyebaka yo oyebi oyo eleki na molimo oyo biso toyebaki te nde omemelaka biso mpo tobondela tozwa délivrance. Lelo oyo olingi okutana na bana na yo kolo na nzela video oyo oyebana kosolola na bango yango nazwi video nakabi yango na maboko nozwa contrôle nyonso Nzambe ya buli mimonisa na kombo na yo Nzambe ya bomoi tobondeli bongo tolobi amen. Yoshua Mashia akumama yende Nzambe ya bomoi Nzambe ya solo lelo mama Rebeka ekosolola na ba jeune gens ya basi to ya mibali oyo balingi basala parcours na bango na vie oyo apretendaka lobi abala na lobi bien azokanisa abala lobi azala na molongani na ye avant esika moko na mobali na ye mingi biso bana Nzambe so toyebi Nzambe to avizaka ke tozwa mwasi oyo ayebi Nzambe tozwa mpe mobali oyo ayebi Nzambe parce na kati na etonga na Nzambe nde na kozwa eloko ya malamu na kati na eglise mwasi deja oyo ayebi nzela ya eglise nde David azoloba nazalaka na esengo ntango balobaka na nga tokende na ndako na Nzambe. Alors na ndako na Nzambe nde tokozwa eloko ya malamu yango moni moi nani Abraham koko na biso alingaka te ndeko na biso Isaac azwa mwasi kaka place bazalaki azongisaki bango na mboka mpo bakende kozwa mwasi kaka oyo ya Isaac ya koko bala ke abala bato oyo bango bayebi te tout comme mpe biso bana Nzambe tolingaka tozwa moto ayebi Nzambe oyo asambelaka me lelo oyo bato nyonso te balobaka Nzambe nde baza bana Nzambe. Na kati na eglise ndeko na ngai okoki mpe kozwa eloko ya kopola na kati na eglise oyo biso tokendaka parce que eglise ezali Nzambe eglise ezali yo ezali ngai
nzambe asali yo asali ngai molimo na ye kati na yo yo nde oza église. Mais par rapport au temps nazoloba église eza pe na ignorance te ndenge tolobaka toke église église yaka yo na ngai. Normalement bato basala ba église ba ange de l'église o baza ba pasteur baza ba ange de l'église ba berger normalement kombo oyo bango bakoka kopesa église nde tokendaka église so batangi bien na bible ezalaka ndako ya lisanga. Nayebi ke boloba amen mama Rebecca parce que papa azali kobenga yango ndako ya lisanga nzambe ya bomoi ande kobenga yango ndako ya lisanga ezalaka ndako ya lisanga bisika biso tokenda kosangana ezalaka église te église eza yo na ngai so tokutani nde tosali un corps mais place oyo tokenda kosangana nde babenga yango ndako ya lisanga mais biso lelo totiango yango wana nde église ok église ok église ozobosana église nde yo église ok na ndako ya lisanga donc biso tolobaka ok église yango mona lobi ke na memi yango na ndenge siko connaissance oyo oza nango ya ndako ya lisanga te ya église. Biso nyonso toyebaka ke nakende na église na église nde nakozwa eloko ya malamu parce que kuna mateya ya nzambe ya solo ezwa kotema lumière eza koéclaire kuna nakozwa eloko eza na kati ya pole ke nazwa eloko na kati na molili na monde nakoyeba kosala choix bien te mais na kati na église nakoyeba kozwa eloko ya malamu. Mais yango nalingi naloba no na kati église eza kaka na biloko ya malamu te eza lelo na kati ya église. Église oyo biso tozobenga ndako ya lisanga lelo parce que ntongo naza mwana nzambe funa bongisaka bisika bato babebisi nga funa bongisaka na ndako ya lisanga lelo eza lisusu te ndenge oyo kolo ayaki kodresse yango ezalela bongo. Na ndako ya lisanga désordre ekoti na ndako na ye trouble ekoti bolanda bapaster te oyo bazoloba makambo eza malamu na baprofete bible ezoloba bango baoloba makambo eza malamu nzambe alobi makambo eza malamu te bazoteya biso lokola nyonso eza bien mais nyonso eza bien te ozomona bible ezoloba na biso na Jérémie bakambi oyo babungisi bato nzela oui batie biso na kati na ignorance façon connaissance oyo biso tokoki koprétendre lelo tozwa sikoyo toa na reta ya connaissance spirituelle bana nzambe toa na connaissance yango omoni ke bato ebele baosambela bayebi makambo ebele spirituelle te ndenge bato monde molinde bazwa koopere lelo oyo ozomona batikali na retard makasi parce que par rapport pe ya dimension ya mateya oyo esengeli ba ange de l'église bakota nanu bakoti yango te mais gloire à notre Seigneur parce que molimo mosanto aza kosunga biso pe tozo koyeba oyo toyebi na kati ya lisanga te mais ye pas révéler biso na ba révélation pe kosalisa biso toyeba makambo mosusu. Okoko uloba kenga na ozomosi mobali na église ndeko nango ozwi mobali pe na kati na église mais lokola bokutani na kati église ya alingi yo na église yo po lingi na kati na église kosala ye nanu confiance ya 100% te parce que bolingani na kati église bolandanga malamu oyo nazoyebisa bino peuple de Sion bana na nzambe boyokanga malamu vraiment na oyo nalingi nayebisa bino siko bofungola matoi na bino ya molimo. Monguna satana pe akoti na kati ya bana nzambe mpona kobungisa bango nzela bato molimo na nzambe satana ayebi ke soki oza na posa libala toza na posa ya camarade toza na posa ya nani ayebi pe ye nde atungisaka biso na bapense oyebi combien de fois te ke yo olalaka na buto mitekaka yo moko mais bato wana okende na église boye bake kotindelo mobali moko bayebi oza na age batindelo mobali mo bapreparaki kaka mpo na yo mais yo lokola bime na église yo osali confiance à 100% po benge mwana na nzambe. Bato nyonso balobaka kolokolo bayebi kolo te bandeko na nga keba ntango olingi mobali na église komipesa nano mobimba te ntango nzambe azalaki na bayekoli na ye amipesaki nano mobimba te petit à petit ntango amonaki baye comprendre makambo mosusu parce que azoloba jusqu'à quand nakoyeteya bino makambo oyo ti sikoyo boyebi nano makambo oyo te ça veut dire eza na bato mosusu baa na kati église nano bayebi nzambe te bake koluka nzambe to deja moto ayebi nano nzambe te aza na connaissance oyo oza na yango te mpo oyo oyebi nzambe milimo nini ezalaki komanipule estce deja batiki ye to bazokonza ye kaka eza na bato mosusu basalisa bango makambo inconsciemment makambo ya mabe makasi bana na nzambe
ozomona eza na bato mosusu bamanipula baesprit na bango so nzambe atalisi ye makambo oyo osali na sa manipulation eza makambo ya mabe makasi. Mutu na mutu ndenge toza bajeni boye tozoregrete ndenge tomemi vi na biso, tozoregrete bazemi tolongola na vi liboso ya notre Seigneur, tolelaka mpo na yango, tozoregrete ndenge topesaki notre Seigneur mokongo mpo tosala vi. Eboyebisa ngai to tobandeki kosala ekobo, to tobandeki kolongola bazemi, to tobandeki kolinga mibali to tolingi mobali oloboka bwana ozwi oboka bwana ozwi na yo ozomona ngo normal, oui ou non? O mama Rebeka makambo ozoloba ezalaka to tobandeki kolinga mibali tozali komona ngo normal, oui ou non? To tobandeki kokende kokushe na mibali na kati ya impudicité na ekobo tobandeki komona ngo bien, oui ou non? Mais alors nyonso wana nini ndenge liloba na Nzambe o lelo siko elakisi biso makambo wana eza malamu te na miso ya Nzambe ya bomoi. Lelo tokomi kolela la repentance sincère, tosakrocha koyeba ba verset po tosenga Nzambe pardon na o nyonso biso tosali na ignorance. Mais tongana tozali kosala mabe wana toyebaki keza ignorance. Mais na makambo ya Nzambe o toyebaki eza bien, toyebi pe na kitoko na yango, tosepeli pe na yango. Mais lelo o banani bazofuta conséquence ya mabe o basalaki. Yo te na ngai tolelaka te na bachambre na biso ki Nzambe ayokela biso mawa na vi o biso tomemaki parce que toye koyeba na Bible nde elakisi biso solo ki Nzambe afutisaka bato makila. Nde tozolela mawa na ye po alimbisa masumu na biso po aza Nzambe ya motema malamu ayokela biso mawa. Eza bongo oui ou non? Tolukaka Nzambe na délivrance mpo na nini? Akangola biso na makambo tosalaki toyebi na o toyebi te. Nazongi na mama na sujet na ngai. Okozwa mobali mosusu na église tozwi mwasi na église, mwasi tendresse. Mais tendresse nyonso wana njoka avec une mission. Basengi ye nini? Barekomande ye nini? Mobali oyo lingo pesa ye nanu confiance abanda okata manzaka na ya maboko na manzaka na ya makolo. Faut yeba état d'âme na ye. Na ki chéri, tu peux pas tolérer biloko mosusu biso to tolera na vie. Toi yo mutu na lobandi vite, to yo mutu oza na fiançailles, to yo mutu oza na parcours ya fiançailles, to yo mutu bazo tia litoyi. Ko tolere makambo mosusu na ki chéri te, ondenge biso to toleraka makambo mosusu na vie. J'espère bozolanda nga bien. Parce que biso zaka soko lingi chéri, faut mi pesa mobimba. Yo zokanisa o mobali ya vie na nga. Lelo bato ebele bazobima na mabala. Na makambo bazokende ko découvrir ezopanza bango banzela sambo. Bandeko na ngai. Tant koza na kishiri sambela. Tant que boza na nini obobenga yango nini oyo na fiançailles kota mozindo lisusu. Babetaka zege pona koyeba makambo. Meza Nzambe mutapesaka yano. Bible ezoloba na Jérémie 33:3 boyebi verset wana mwana moke mokolo ayebi yango. Belelanga na koyoka pe na kopesa ye yano. Yo na tiki oloba na français. Ozolanda. Nini oyo? Kota na profondeur bandeko na ngai. Sonde molimo yende mokonza besprit. Parce que muto azopusa na pene na yo asa mutu molimo. Yo poza mutu molimo. Bolanda akaba posa nzoto te. Botala pe bozocha état d'âme na bino wapi. Soki lelo na nga natake mwana na Nzambe lokola servante de Dieu. Ba peli mingi nga na zwi na vi na nga. Mama Rebeka badona ngai. Nazaka komona na mona alisute. Nazaka koyoka bien na yoka alisusu te. Bandoto nange koma flou. Makam nange koma molili. Omona paza mwasi ya libala. Yango sikoyo fozala mayele yo mtu na nobali te. Tobo bandi relation. Mi bwaka na kati na losambo. Belela Nzambe ya Biblia wapesaka biyano. Oluko sonde mutu azopusa na pene na ngai. Awuti pai na yo, to awuti pai na yo te. Église batu nyonso te ba na église baza ya Nzambe. Bomoni preuve ani na misu noir sur blanc ke ba pasteur musu baza ya nkolo te, batu musu. Pourquoi boza ko ignorer que Satan aza ko exister? Pourquoi? Pona nini? Olingani mobali.
fukana sheri wana fukana ayebaki na lingaka mingi opesi makolo na ngai makolo no asokola opesi manzaka akata toketi musika akata nga ba poili na ngai ya nzoto non oh ebande nini yo yebi to yo kuteli kana mobali kana nzela bo omibwaki na yo ka lokola ka ndenge de nani Samson mibwaka na Delila tina ba secret na ye no yo yebi motema Delila yo zwa te yo yebi motema na ye te oyo zwa na ye nani oyo Moïse abimisi batu na Egypte ti bazokata mai wana nana yebaki baza makanisa okesala faux d'or nzambe mususu babosa na nzambe abikisaki bango makanisa mutu oyebi te mutu o ayebi makanisa mutu pa sondaka makanisa mutu eza nzambe boni ya bato bazobebisa batémoignage ya bato na mokili oyo katanga manzaka katanga basuki mona mobali mosusu o nga nalingaka nga mona fongola mwasi na nga suki nzoka na molimo deja yebeke mwasi wana monaka kadeke kaka oyeka abona ndenge akisheri azwili otonga ofungola suki azobimisa olikabo moko para moko azozwa yo yeba esprit na ezoyebisi amonaka abomi yo miso ayokaka abomi yo matoi alobaka bien abungisi yo maloba na yo komi liboso ya nzambe oyo nayebi oloba te lokola Moïse mama batela makabo batela badon na yo spirituel eza sacré makabo no eza sacré bakamarade bobetela masolo na otaka kote ya bino bakamarade nani oyo fungolaka monoko no liboso na ye nani oyo okenda akoexplike mama servante de l'éternel nani ayebi so aza servante de l'éternel yo sonde molimo na nzambe ozala mayele koba na nzambe niveau spiritualité na oyo ozokanisa eza moki okanisi ya leki yo to mosu aleki yo na maloba me aleki yo na losambo te to oyo telema liboso ya nzambe to mosusu mabolongo ngui me moto azokoka kosambela te yo yebi bato bobetela masolo pourkui omitika boye papa na ngai na mwasi oyo yebi te lelo ozolela mosala lelo ozolela étoile ozolela chance bato wana bible ezoloba na biso na proverbe bovanda na bango te baza na makanisika ya mabe na kati ya mitema na bo bakanaka kosala baninga nko soki nzambe ayebi bango azoloba makanisi na bango bazalaka wana mpo basala baninga nko batonda na molimo ya sabotage bato wana na eglise baza bato wana basimbi bible bazoteya alors jusqu'à bofungwama miso mobali boyebani ka asika akata yo manjaka afungola suki yo yebi ye nga nalingaka nakende kokufa na témoignage na betela bino mobali nalingaka nzoka moto science so balinga bakende komela ngai na hotel wana oyo balinga bakende na ngai kwa susu ekekuta na susu yo moko bokesa lekobo ye pe susu abongwani yo na kati ekobo donc oyo bato balobaka afraka na kati ya masumu na ngai nasuka wapi na place nazalaki wana nga abelelela nga nzambe bomo na nga na se plonger na masumu so nzambe alingaka nga te me na nga nakufa osomona bana na nzambe nakutana ne wapi na kati ya eglise na kati ya eglise okokutana na pena munguna na kati ya eglise okokutana okofaire face na satan sans le savoir alati bilamba aye lokola mobali alati bilamba aye lokola mwasi bozolanda batémoignage mais bozo comprendre te na bachoix bozosala lobi apres on tas des enfants bokabwani okoyeba mama mobali nanga azala misala mabe papa mama mwasi nanga azala misala mabe bozala mayele bobatela makabo na bino avant osala mutu confiance mobali mosu akoprofeki na okata manzaka na ye apres lakisa mpe manzaka na je pour lakisi yabe tia boye yokanisa na bolingo na tendresse asoigne yo non nzoka ezalaki eloko evenema ela provoke mpo ndenge mpe akozwa mpe yo eloko moko ya nzoto na yo zala mayele kondeko na nga mwasi tozokutana na bavictime mingi na makambo ya mokili oyo ya mabe surtout biso basi tofungwama toluka nzambe na motema moko bible elobi boye na makambo etali libala parceke biso tokoensegne
selon molimo na Nzambe. Bible ezoloba na domaine ya mariage nini. Mutu oyo atiki mwasi na ye ake kobala mwasi mosusu asali kindumba. Addicteur. Baloba bongo bokoma na commentaire bobongisela ngai. Ndeko moko alobi na ngai mabaka bikasala ata ba repetio bo makambo so yela biso to vanda na podium to te bino. To na trop na nini o to benga ngonini ba awa pe koma lokwa cher na biso ya kopanza sango malamu o biso mokito zo eza canapé mais dès que place wana présence en Nzambe yaka et comme pe place au lieu de rendez-vous ya yona Nzambe. Makambo so cette soit pesa ngai awa na ta na vande biso na zaki na ngote mais Bible soni na ngari bikalo komo na Nzambe ata na yebi kolobe loko wana malamu te na yebi ki bino bo comprendre ngo mona poto bisika na vande ata français so na loba bien te mundele ka beka comprendre ka na ngena loba nini au bongisilanga tout comme pe yo na lingala tout comme pe yo na français tu vas comprendre que maman Rebecca linga loba nini mais loko moko ko arrêter maman Rebecca na binote po sona eloko mo Nzambe Nzambe nde muto wanga na ngai te ponga pe na wanga ni te liboso na bino na niveau na ngai na berere na ngai na tie Nzambe na ngai na itando ike bandima bakumisa Nzambe ya bule Nzambo azali bule o Nzamba azali bule o osomona boyokela nga soni te ponga mona yoka soni te mais bosunga nga ata na commentaire déjà fungama na ata voice te ya bapeli te mais ata commentaire déjà efungwama botya ata na miso ya bato pana mama Rebecca yokaka na ye soni te na yaka koluka eloko moko te awa na oyoka soni o bakingani bamona nga bakingani etalinga ete bakingamani wana o etalinga ke bo comprendre ke nini o nazoyebisa bino ya wana nde eza intérêt ya mosala o nazosala o Nzambe atya nga liboso na bino ozomona eloko nini na ngai nayebisa bino likambo ya libala Nzambe alobi moto akotika mwasi na ye akibala mosusu asali ekobo mobali pe oyo atiki mwasi na ye akibala mosusu asali ekobo wana parole de notre Père notre Seigneur. Combien de fois biso tokenda kolinga mibali ba mama bozolana na ba papa na ba pasteur olingi mwasi na nzela bolingani lelo lobi boke koya nene kobo wana bata zemi baye kotika mwana na pa na bino mwana na botu mwana liboso lobi pasu mwana mibale yo posala mwa mosala moko bolobi bozwe studio bobandi vi Nzambe ni mutayebisa bino bosala makambo wana Nzambe ni natinda bino pe Nzambe ni nayebisa bino ke makambo o bosala eza pe na bongo ndenga na lingaki foyer na bino yango wana non Bible lobi ba pensée na biso ezali ya ite makanisi na biso ezali ya Nzambe te soki ke yo olingi ka mwasi na balabala soki aza mwasi na yo te bosali ni ekobo atoke bala ye deke aza mwasi na yo te otiki molongani na o Nzambe abongisela yo po te azala mwasi na yo oke bala mosusu osali ekobo omoni liloba na Nzambe soki ozotanga tika Nzambe amema yo na dimension moko boye ozala alerte okota tina profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur la connaissance de Dieu faut éclater na vie ya bato mutu na mutu aza na mobali na likolo ya sapatu o Nzambe abongisela ye Nzambe na vie na ye azomona yo kingani ya mado azomona ona mobali moko ya ari koto azalaka asa bino mbalana ayebi ndenga okutisa bino alors na ba pressé na yo na baposa na yo pe ya nzoto na ndenge po talaka ba vie baninga ke pe babali yo pe okotiki ya yo molongani o Nzambe abongisa destin osengi ye te biso to bande ko sa ba vie na biso ti to boti bana to tunaki Nzambe to sengaka Nzambe omona mutu mususu bolanda na ba témoignage te mutu mususu abota ma libale kufa aki abali mobali mususu bavanda pe bo bakompe mikolo bakompe bakoko moko ayaki na bana moko pa ayaki na bana bande ko nanga bo ignorer te to botami na ba famille africaine elingi bato bazwa bolamu te elingi bato basepela te elingi bato bakokisa volonté ya Nzambe te la méchanceté etondi na mitema ya bato soko sonde mitema ya bato lelo me akendaka église
omoni mabomba mi ya motema na ye olobi non 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 l'église okendaka koluka nini mais nzoka ezaka image oyo fo apesaka na bato kenga nasambelaka nabetela bino témoignage ya mama moko boye na bandeki kovanda pana ya azwaka ngai mama na so abandi kosambela na église bandeko na nga mai ya misu aza vevi akufela mobali atikala na bana misato ya mike alelaka makasi lokola nayebaka ye na kotika losambo na ngai ya repentance nde na banda kolongola bazemi na bandi kobondela yawe ayokela ye mawa nde mama na telema naye kolinga mingi nakomi koyokela ye mawa naye kolinga ye mingi. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que kosala ki camarade mais si ko ngana ke luka délivrance bo nganza ba benga nga Rebeka lukanga na okangola yo place a meminga na bandata ko bondela yo kolongola nga après ngana ke sala relation na mama o ya sambela ka mingi alela ka makasi na église ngana longwe place na zai kovanda na comme kovanda pa mama na to ba benga ningai na trouver mama na pa yebi nzambi to vanda na ye bandeko ba témoignage na ngete ya binote kovanda na mama wana vanda ka na ngai mama azalaki veuve mama akufela mobali na bana misato mama oyo navandaka na ye naliaka na ndako ya mama wana nalalaka na ndako ya mama wana masolo na ngai ya vie nabetelaka mama wana po ayebi nzambe me namona nzambe alola mon Seigneur mon sauveur le Dieu qui m'a créé m'a donné une forme atindelanga depaka ya lola ba ange mibale baye balobi yo mwana ndako yo vandaka yo yebi mama oyo na témoignage na ngeza yo yebi mama oyo obetelaka ye masolo ya vi na yo yo yebi mama oyo ça veut dire eza na bato mosusu na kati na église na assemblée toyebi betadame na bango te balobi nanga bima na ndako oyo kende place baloba te me bima ndenge kaka Abraham babimisa ye na maboko ya tata na ye na ndako ya tata ne nde bayaka obimisa na ndako ya mama wana bandeko nazwa bavalise na nga funa kende nabetela bino deya na témoignage mama wana oyo nga nazali koyokela mawa nga ndeko na bino veuve bana misato ya mike mama wana nayoka mama na vandisi nga lobi nga mutu na boma mbali na ngai bandeko baveuve mosusu toyokelaka bango mawa veuve provoqué par ye moko abenga ma veuve wana ye moko aprovoqué akoma mwasi veuve eza na baséparation mosusu mutu ye moko alingi azala séparé abenga ma femme sel ye moko alingi po asala vi na ye mosusu à l'aise mais eza na bokabwani mosusu nzambe nde akabolaka mpe bato nzambe azokabola papa na mwana mwana ya mwasi na mama na ye botanga matie bien na 34 na betela bino nzambe oyo alobi banguna na biso bazala bandeko na biso moko bible ezoba na Jérémie babendelaka biso bangunia ebongo soki bango bato baza provoke babendeli mobali ya lokuta babendeli mwasi ya lokuta botala Delila Samson alobi nazwi mwasi kitoko na sepeli na ye mais mwasi nini oyo azwaki en dehors ya dialogue ya conversation ya l'amoureuse mais mwasi azokesa su conversation na bato balingaka mobali na ye te boni ya basi mwasi na yo akutanaka na bato fu basala mabe boni ya mobali na yo akendaka kosasosie na famille na yo bayokana basala mabe balalisa kopongi ce n'est pas un vain ki nzambe atolere makambo su bino bozomona na miso ya bomoto me boyebi spiritualité te sonde molimo mosantu afungola bino miso bible lozoloba soki nzambe afungoli yo omona makambo asalaka nde okoyeba omona mutu na nzela azoyengayenga yo oyebi te pourkui azoyengayenga ntango mosusu eza punition etumbu nzambe apesi ye yo olobi nga naleki nzambe na mawa osalise mama toyokela bato mosusu mawa lelo tosimba mitu tosunga bato mosusu me nzambe abanda oyebi so siko makambo bato oka yo osungaki baosala yo osimbi mutu me nzambe azoyebi so ni koyokela bango mpe zuwa te koyokela bato mabe zuwa te kovanda nde esika mao na bango te po baaka na makanisi osala baninga nko yoke kutana mutu asala bato kote zala mayele boni ya bato bazwa bamanzaka bato mobali nde azwi manzaka mwasi na ye na basuki ya mwasi na ye na bakaleso ya regle ya mwasi na ye amemi yango na trône ya butu boni mibali mpe basi basala mibali na bango bongo
suki ya Samson ekenda wapi, misu ya Samson ekenda wapi, mwasi fo abatela mobali, mobali abatela mwasi na ye, ebongo nani oyo atekaka yo aza mopanzi na yo. Bozala mayele, bozala te kaka ndenge obala te oza na omonika mobali na bala, non namonika mwasi na bala, non bongo te, sino te bokoya kosala berere oyo biso tosala na vie. Bozala mayele, bana na Nzambe bozala mayele. Video nasali mpona bato na babali te, video nasali na bamamo balingi babalisa mwana. Mama kobalisa ka mwana te mpona balisa, famille nini ozokotisa mwana, ozotika mwana akende wapi, lie nini yo lingo sangisa makila. Banani bozokotisa pa na bino, eza na bato mosusu bazala na bango bakuluna na butu, batambola kaka a groupe, bayokana basala baninga mabe. Yo zokaba mwana ona libota babomi, ozokaba mwana na maboko ya assassin. Bokilo yo benga bokilo wana assassin, semeki oyo zwaka semeki wana assassin, mama bokilo yo zwaka wana assassin. Mokili eza kobeba to bondela Nzambe. Nzamba éclairer biso na lumière na ye. Alobi ba obalingi batambola na ba otambola su na molili te ba otambola na pole. To bondela Nzambe bandeko nanga. Lelo tozolela ba don spirituel. Makabo na bino eke wapi? Tozolela makabo na bino. Nazalaka komona, nazalaka koyoka. Ekenda yo wapi? Muningani yo kenda kosala na ekiri. Osangana na nani? Ovanda na nani? Yo benga ye ndeko, ya zwa yo ndeko. Yo benga ke chéri mon amour, ya benga ko chéri na ye. Soka bandi ko sabola o na motema, yo kunozo voana na bolingo. Oye mabe, mon amour, ozozika ba moto ya batomson ozokalingela chéri, obongisela mobali na lia mwa bouillon ya viande, na légume pembeni, obongisi table, ya bongisela yo trône. Ya bongisela yo trône mbeka. Bobondela Nzambe, bosala Nzambe confiance. Ni Nzamba osala akobenga na bangunia pembeni na bino. Mukolo boyeba vérité ba makambo susu boseka batu te. Otuna pete pourquoi makambo ekomeli monde spirituel eza na ba réalité ebele tu peux pas imaginer. Kokotsa amna ona double te. Koluka te yo moko milukila makambo kene na lofelo. Luka Nzambe. Sambelaka bien. Soko zui relation ata na église bondelaka. Ko se plonger na okate na sentiment. Mobali musoke itala bina lambeli yo. Atieni na biloko. Bondelako luko zala na relation na molimo mosanto. Luko zala relation yenda okebisa okende. Biso ata ba sino dive Mathieu. Izo kebisa yo ya soko langwe. Na langwe. Ulange oni bolingo. Mabala musutu ozokende kosangisa ngo kaka ozokende kokole mabala désordre. Ce n'est pas mabala pa na miso ya Nzambe. Ma relation musutu ozokende kosangana, ce n'est pas la relation oyo kokozala na mwana na Nzambe. Na betela bino nazaka na muninga moko j'ai aimé beaucoup. Muninga wana mukomusu na lali Nzamba azozikisa imoto. Azoloba na monoko ne nazwaki mission na monde ténèbre na te mikabo na kotune mission nini ozwaki kazi moto batindaki ngai nazwaki mission na monde ténèbre ozwaki mission nini me muninga bozala mayele. Nani aya pembe na yo, nani a créer relation ye moko na makasi avanda na vie na yo, nani oyo akota na bomoi na yo, nani oyo kotisa na vie na yo. Fo yeba tourage na yo bandeko. Makambo ezosimba te. Ba chrétien bana ba problème moko mais bazolinga ko éveiller te na monde spirituel na makambo na bango moko na ba vie na bango moko bazo batela vie na bango te bazo soka n'importe qui so bayoke ka mwana na Nzambe to kutana ka to sangana ka to kenjela moyebi te na ko kwesa yo tika na mukio na lobi ya poto kende video mulai te eza conseil yo molimo mosanto ko fungola yo na lina bondela pona bino. Nzambo ayebisanga bondela pona bana nanga de na bondela pona bana na ye. Alors na pesi yo conseil okendaka ko luka Nzambe okendaka relation ko luka ba camarade te
okendaka koluka délivrance okendaka koluka mobali te ntango yo kozwa délivrance libala ekolanda ekoluka yo botika bamakambo wana baopesa bino motema moto oyoka yosinga motema ekatani pa yo pokomi na poso ozwa mobali nono yo okendaka koluka délivrance cherche la délivrance lipamboli ekolokalize ekolanda yo moma nzambe asalaka na vi ya mutu nguya bondoka esalaka te nguya bondoka te esalaka makasi toka nzambe nde obeta mutu mpo opeshaki na momo nzambe anakanda na yo osumuki liboso na ye nde moma wana mpe bango baprofitaka yebisaka gloire de la deuxième maison pour Job Satan azalaka te adisparaître ke alongo na mokili non yo abande korode kotiaki songisongi na vie ya Job na gloire de la deuxième maison atiaki su songisongi prenez garde monguna esi akoti bato si deja badéguise baloura visere baye bapakasa baye yaya batambo bakoti deja na terrain bato mabe deja baye na terrain David abikolo batelanga batambo bapasolanga te na bato bapasolaka bato bazali eza na bato bapasolaka bato mobali nazwi mobali apasolaka bato nazwi mwasi apasolaka bato tuna nzambe sino te biso tokreeka badivorce na mokili apres bolobi bana nzambe baotambola ekobo nonono bana nzambe nde bali kotuna nzambe te bana nzambe bali kosonde nzambe te bana nzambe bali kosala nzambe confiance te bana na nzambe ebele baya na bilaka na bao te basimba bilaka babwaka deja bakomi na age moko bakomi nango posa trop tard pa nzambe eza te nga na ndo lilela nzambe nzambe moninga trop tard pa nango ezalaka te mama okion na kata ozomona ta nzambe eza ngonga nzambe eza yo moto boye mpona nini o age nakomi nango age oyo komi nango nzambe azomona nano bebe mpo makambo so oyebi te okomprendre te okekota libota moko boye libota bapakasa libota moko ya mbindo osue na ame na yo ozwi baproblème na vi ya bana ozwi mai na miso yo moto sepelaki mokolo ya libala mokolo ya mariage baosimela voile baopia bakado me mokolo koti na ndako yango ya libala obandi kaka kobota boye na mai na miso ebandi kotanga nga banda obeta lisolo moko pa momunda nzambe alobi bolukaka baninga malamu baza pa nzambe ça veut dire eloko ya malamu ozonga na maboko ya nzambe me bana nzambe ebele bazovivre mosika ya nzambe baza na patience te ya obondela nzambe ayokela bango mawa asalisa bango bana communion te na Saint-Esprit cette communion là cette relation là avec le Saint-Esprit nini o mama Rebecca opesa yo au Saint-Esprit opesa o telis nini o mama Rebecca kobondela nzambe alibere au Saint-Esprit koko libere te nga naleki molimo na nzambe molimo na nguya o biso nyonso tozotalela o biso nyonso tozozela agir akwesa batotem bakutime baloi c'est lui voyant héros l'homme d'Esaïe 42 l'homme de guerre pourquoi toli kosonde ete pourquoi toza mosika molimo na nzambe nzambe asala biso grâce j'ai pris nzambe abuli asala biso bolamu na bondeli na kombo na nzambe ya nguya nyonso mokili ya likolo mpe na se afongolela bino lola amitie na bino na Saint-Esprit ezonga malamu parce que ye nde enseigné bino toutes choses bible ezoloba na Esaïe Saint-Esprit merci malgré nalingi na bondela ata oyo eleki makambo mosusu wapi yango Esaïe 61. Je lis la parole de notre Père au nom de Yoshua Amashia. Molimo ya nkolo Yahweh ekite lingai. Yahweh apakoli ngai mafuta. Pe apesi ngai mosala oyo. Nayela bato bakelela sango malamu. Nasalisa bato oyo bazali na pasi.
na mitema. Le consolateur des cœurs brisés, c'est l'Esprit Saint. Nayebisa bato oyo bamemaki na bowumbu ete bakolongwa na bowumbu. C'est lui, votre assurance, c'est l'Esprit Saint. Bakolongwa na bowumbu. Pena lobana bato ya boloko te bakobima na boloko. Prison ni bakanga yo silisango. Prison nini bakanga yo. Bacho na prison nini. Ya ye kolongola ona boloko. Aye ko enseigne yo. Aye ko guérir motema na yo. Oza na blessure wapi. Le consolateur de cœur brisé. Yinda siksa mama bikata na balabala. Bana na nzambe. Musala ye azwila ki o molimo akitela nzambe oyo. Ezaka musala ya kubikisa. Problème nini oza nango. Otika problème na opa mutu. Aopeso solution te. Yo ebi combien de personnes ba prometa biso bolamu. Mais ba seka biso. Ba prometa biso bolingo. Mais ba boaka biso libanda. Oyebi promesse nini o nzambe akoko sala pe moko a éveillé sur cette promesse là pour ekokisama na bomoi na yo. Tala na vie ya Jérémie 1 tanga na 11 na 12 alobi naza na sima liloba nanga pona kokokisa yango. Quelle promesse nzambe apesa yo o ye moko azokoka kokokisa yango te. Nzambe na biso aza mokokisi na bilaka. Soki ya lobi likambo kokokisa yango tala Simeon azopesa Simeon kokufa te kino komona Messi. Messi ayenti na temple Simeon azaki na ndako. Mais tant que bapesaka elaka yo avokufa fo mona Messi aza kuna yo ananda kosani. Molimo na nzambe Bible lobi molimo na nzambe azwi Messi amemi eti nani oyo Simeon chake kuta na Messi. Pona molimo na nzambe azwa yo kuta na mutu na yo ozobanga nini? Nani azo se paniquer yo? Nani azo tindika okay okoli nani ayebisa ko yo okoli? Nani ayebisa ko okay okomna age fo bota fo ana ba na yo? Na ayebisa ko bakambo wana. Eza nzamba solo. Non, ye moko asala nzela ata esika nzela eza te. Ye moko abimisaka mai na mabele ya kokauka. Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques ka boy français bimi? Oh, ya bien pe. Molimo na nzamba seki. Sexy guy. Pourquoi tu te paniques? Encore ebimi ya bien na obandela ngo. Oh, bomona kana bana obandela te. Seki nga mona esusiri na ngote na ndenge bimaki na tika oka izaka bo bino de bo congé. Donc oh naza na ngo bien na koko bandela. Pourquoi tu te paniques? Tika nzamba bo santo sala bolam na bondeli. Yawe nzambe yango ya nyonso bakoko na biso ba yembela kayo bule ozali bule. Bible lobi que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, sanctifiez tes enfants, ba penser na bango, mote meza moto yo sanctifier ba penser na bango kolo nzambe ya bomoi. Na belelo lisungu ezanga jamais na détresse, oya kika ko libérer ba captif, tala bana ba kangami na bombo, ya ignorance. Pendant que la vérité faut éclater dans ma vie parce que le bas qui tombe molimo na ko ya yenda ko enseigner biso toutes les choses. Lokola enseignement na biso o esengeli tozozwa ngote na ndenge ekoki kolo sala biso grâce yo lobi ba ignora ba vérité bokonzi na yo te yo pe bazwaka oka na maloba makomi na ondo lobi rappelle ma mémoire tant que tozotika liloba na musika na yo kolo toyeba yo ndenge nini parce que yo sa parole parce que Bible lobi le commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu. Pourquoi tu osa musika na yo balongola biso envie wana ya ko s'approcher na parole pour ba ibiki na liloba to koyeba solo tant to bonde na kati ya vérité solo ko ya okangola biso et solo ezali yo nzambe na nguya nyonso mimonisa na peuple na yo sala bango bolamu tika video ememela bango bolamu efungola ba porte na bango kimia ekota na mitema na bango vérité éclater na mitema na bango longola bilamba molili bafinika bango longola molili na bavi na bango kangola biso nzambe alola tozo senga pole na yo éclairer ba pensée na biso pole na yo beta na ba vie na biso molili elongwa kolo pole na yo lobaki ba oba kotamwa no cette fois-ci ba kotamwa na pole tika te to tamwa na lumière ezali yo moko notre Seigneur kimia na ebila mabota connaissance na éclater o ezatango na molimo mosato ebisango ezatango na bana so ba bondeli yo komimonisa tiko mimonisa otambusa bango osala na bango makamba kokamwa
ozali nzambe, batela bango, batela mabota na bango, bikolo na bango, kimia na yo ezala partage na yo mpona peuple na yo, kolo fungola connaissance na yo, bana no mpe bafungwama. To tozoyela bango nzambe abomoi, bayamba yo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango. Yo lobi banyora bakoherite bokonzi na yo te, sala bango bolamu, bayeba yo, na kombo na yo nzambe abuli, na bondeli bongo na bi amen. Nzambe abosantu apambola bino nzambe ya Israël, le créateur de toutes les choses, mokonzi à l'univers, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, nzambe aza na clé ya David, afungola bavi na bino, afungola banzela na bino, afungolela bino makambo ya malamu, bopambwama na place oyo luka mama Rebeka, luka molimo mosantu, na place oyo luka paster, luka mpe nzambe na kati ya chambre na yo. Toza mingi kobondela mingi na kati ya ensemble nde tobengaka lisanga mpe na église, me ozomona motu ye moko po amipesa na nzambe azokoka te. Tika nzambe ya nguya nyonso akangola yo, akangola yo vie de prière na yo emata mpo mona bolamu na nzambe na vi na yo. Na tiki bino nalobi bai mbala nsima soki mama Rebeka alobi bien te, ezala na ebandeli, ezala place moko ezala na katikati komi etungisama te, bondelaka na molimo mosantu. Bible ezoloba na biso na Ephésiens 6, Paul azoloba boyebisa nzambe, bobondela mpe mpo na nga, mpo nzambe alakisa nga makambo ya malamu, donc afungolela nga donc basekele ya makambo ya molimo, mpo te nga mpe namemela bino. Bobondelaka mpo na basali, nzambe atia maloba malamu ya kokuka kati na bango, parce que molimo na nzambe nde ayebi baproblème na bino, ye nde ayebi basusi na bino, badifficulté na bino. Alors molimo na nzambe nde asosolisa biso mpo te toya kotia kisi esika o problème ezalaki to mpo te ezalaki mpo bozwa kimia. Ozomona parce que mama Rebeka koloba poussé par l'esprit, mais toyo po kobondela omona mbala nsima na video ya nsima mokolo mpo kotianga na likambo na kana omo atona okefungola vexe moko boye yo ozwi yango comme argument mpe obonde na yango ozwi délivrance. Tika te nzambe ya délivrance accorde bino délivrance na nsima ya video oyo mayele na bino efungwama, tobondeli bongo tokabwani awa na stiki bino nalobi bye bye mbala ya nsima.